Salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Migeniema, Follow la vérité. Vous s'abonner, vous s'abonner, vous s'abonner. Kunani ba pesa basangwa bien, ya kimia pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Tous, alors ici pour Migeniema, suivez tous la page Follow la vérité. On est ensemble. Salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Migeniema, Follow la vérité. Vous s'abonner, vous s'abonner, vous s'abonner. Kunani ba pesa basangwa bien, ya kimia pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Tous, alors ici pour Migeniema, suivez tous la page Follow la vérité. On est ensemble. Mbote Batata, ba maman, mes frères et sœurs, Bana, Mbote. Comme vous le savez, le confinement a commencé partout dans le monde, notamment en RDC. Alors pour nous qui sommes natifs de Kinshasa, c'est très compliqué, je sais que c'est très compliqué. Car tout le monde n'a pas forcément le moyen de faire ses courses ou de mettre des provisions comme on dit chez nous. Alors pendant ma période de confinement, j'ai eu une idée. Mais celle, je ne pourrai jamais la réaliser. Donc, je lance un message fort à toutes les personnes de bonne volonté qui ont un peu d'argent, à toutes les fondations, à tous mes amis. Agissons ensemble, s'il vous plaît. Donc, j'ai envie d'aider toutes les personnes qui n'ont pas de moyens. C'est bien de dire aux gens de rester à la maison, mais vous savez qu'à Kinshasa, ou partout d'ailleurs au Congo, ou en Afrique même, les gens n'ont pas forcément des moyens de faire des courses. Donc, il faut à un moment donné qu'on essaye d'être ensemble et tout aider Batouana. Comme vous savez, maman, papa, mingi babimaka, pour bazonga ranandaku, pour balier sabana. Du jour au jour, ça dit babimi, alzuni na bimi na tongo na poko abimi, aluki-moi quelque chose pour na bandeko balia. Donc, moi, je lance un message fort. Na bandeko nyo surtout ba footballeur, ba artiste, ba mécène, ba tambongo ndeto ba bato to bois kaka ba nyo surtout ba moyen, ba to ba fondation, ba to ba na volonté à aider. Je sais que c'est très compliqué. C'est très compliqué de réaliser une telle idée, mais je pense qu'avec la volonté, tu vois qu'on réalise en gros. Déjà, si on prend Kinshasa, une ville de à peu près de 15 millions d'habitants, c'est très compliqué. Alors, mon idée, je précise bien, c'est une idée ouverte. C'est-à-dire, tout le monde doit avoir une idée, il y a qu'au Bakissa. Sur le plan logistique, même le plan, il y a qu'au agir, comment faire. Boya na baïdé na binoto sangisango plutôt meka koyede. Confinement est bandit et je sais que quand je regarde quelques vidéos na Kinshasa batbazo respecté parce qu'en fait batbazo bimako luka ndeni ba ole sabande kona ba ona bana na bango. S'il vous plaît mes frères, mes sœurs, bato bana ba moyen to meka koyede. C'est-à-dire comme on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors moi en tant qu'artiste Fally Ipupa na ochaba moyen nanga et puis fondation ochaba moyen na bango na ba camarades nanga tout on va agir. Alors je compte sur vous. Vraiment, tous en avoir volonté, tout me kakoyede bande konabiso, tout me kakoyede bande konabiso. Alors, ezaka aide moro financière, même matériel, même ba idée, tous en a besoin nango. On va mettre un numéro pour na bande konyo surtout on a besoin koyede, tout me koruluka façon ni tout me agir rapidement pour na bande konabiso, baza vraiment dans le besoin. On est tout le barabachaka provision nanda koute. Tout me koruluka comment on peut faire, ne serait-ce qu'un petit sac il y a l'osso, il y a foufou pour na batou. Va respecter Kouvana Bandaku, mais Bakoufa Nanzalate. S'il vous plaît, je compte sur vous. C'est votre frère, ami et artiste Fally Ipupa. Merci beaucoup. Ciao. Fidèle internaute et bonjour dans le monde entier. Bonjour dans le tout au bas opportunité. Grâce à ce net moment la chaîne YouTube Nabiso sur la vérité TV. Chez Papa Ngeli Migeniema, autrement dit Migeniema de Paris, autrement dit Migeniema sur la vérité, autrement dit Migeniema Papa Ngeli. Na toujours na bagarre ya Indusa ne tombera jamais. Indusa etkara Indusa tokotika ngote marqué coronavirus. Aux déranger le monde comme d'habitude tu sais bino mais tokotika Indusa te tokotika panzela bino tsangote. Très cher internaute, le loto yembela bino zoro mabia la vie na biso. Au hasard responsable de la page monnaie et polémique na combo ya les news des stars où ils ont plus de 100 000 abonnés. Pas jouer Ningisaka, pas jouer Boujaka. Tout me connaît critiquer n'était que citoyen congolais ou avant d'aller en Boka ya Suisse. Tout me connaît bah est-ce que na Suisse kuna coronavirus et koti. De te bino Paris appelle Suisse
Paris appelle Suisse donc to me ko beta indu sanave na biso Zoro Mabiala. Les news des stars bato bele ba bi page wana peut contribuer à na ba carrière na biso to fonctionnera mingi na réseaux sociaux. Page wana et contribuer à na ba carrière na biso. To pisa bino très cher internaute to dans mode palais mais to kangi mabo côté to travailler pour na pantan sango na bande ko tout au bana ba pané pour na ces formations na ba boka bipai na bipai. Ozana Brésil, ozana Chine, ozana Belgique, ozana Londres, ozana Afrique du Sud. Ozana bamboka nyonso wana oyo totangi ba kombo soki ozana posa au passer message na chaîne na biso au contacter biso et puis au passer message na yo dans les bons dans les calmes. À propos ba message jara até il y a musique na mito tozana première série aux autres de coronavirus. Tona posté ba congolais na bamboka o boza soki boza bien soki ba bandeko kuna boza na ba information bamboka o totangi ba kombo. Beaucoup bien, biso na bamboka muso tangi ba kombo te beaucoup bien biso po to passer bino message il y a coronavirus ndenge ezo déranger monde. Merci très cher internaute to kobo sanate malgré coronavirus to kobo sanate grand prêtre rive kono na mboka ya Suisse ba yembela ba forme ba beta masola forme yatika histoire na ba tout o ba yembela bilamba po ye musique na ye o ayembela bilamba et betaka tilelo na ba bar na ba boîte et ningisaka et puis à promettre biso communauté congolaise qui azo bimisa lisusu album oyo ayembeli toujours elamba pour na bato balinga elamba donc bozela album ya Rive Kono ezo bima année au 2020 ces années ba surprise belé ya ba album belé ya ba concert belé o il fait betama après coronavirus donc musique qui continue pour vivre la musique vivre la sap comme d'habitude Sarabino Rive Kono azo promettre ba congolais nyonso o balinga la musique o balinga la sap que azoya avec force d'album na o bientôt là to go dévoiler titre et album pour ezana nos secrets et puis azu moi pause pour la coronavirus normalement il fera à Paris le samedi azu moi pause contre la coronavirus il y a la Suisse moi à Paris et ça te ba kangi ba barrière maréchal Rive Kono tous autres l'album mabuka ko fumana ba na king bato tout ba c'est la musique ya Rive Kono o bazana ba précision pour l'album il arrive Kono beaucoup benga na numéro 0041 79 204 13 75 on a numéro arrive Kono bobenge pour na ba précision album na ye bato balingara mabanga o surtout bato balingara mingi kolata bilamba ba saper o to benge bango et puis pour na ba surprise a osana na kin si Dieu le veut après sortir album na 2020 a on a fini qui avait na biso Niarkos Jenny Mumbele Versas donc fini qui a grand petit Niarkos bon bah sali fondation Niarkos pour nous soutenir orphelin pour nous soutenir maman vivre tout là et donc ma cambone et zo qui est bien tout là c'est dans la photo vous on a déjà à cause de Angola na mokolo ya les 25 na mokolo les 25 avril à Angola manifestation munini yo sala na mboka Angola le 25 avril aozana na opesa makambo opesa manamboka lokola Angola Luanda précisément affiche ngona bozumu na bana Angola bozala wana présent eza concours ya ba saper na moni soklo de Paris ozala wana po bango balinga elamba ba kozana na Pentecote 77 bango ba ozana pour soutenir Rive Kono na Angola akoya boya mais comme d'habitude affiche ngona bozumu déjà toujours sur les bino pour la sabino qui makambo tout eza confirmé donc après coronavirus vive la musique vive la sap comme d'habitude. Très cher internaute, nous sommes bien tous mais qu'on décortique na grand prêtre Zoro Mabiala. On a vu oyo. Il y a teka face, il y a ndima rando mais a teka ne longue mais tout mais qu'on décortique na ba page na vite fait au sur la coronavirus tamboka Suisse et puis tout mais qu'on décortique musique et puis na ba actualité et on s'est à tout soigner. Toujours benga na téléphone Paris appelle Suisse. Yum tozala bamboka o totangi ba kombo tela bamboka totangi ba kombo États-Unis ba Canada mboka ba Kelly Charleston donc bobenga biso po to kali rendez-vous to yamba bino en ligne et on sala biso vraiment pour passer message na chaîne biso sur la vérité TV oyo lelo oyo to lobelo rotensa ba sali grâce na espace il y a 4 mois toujours qu'il y a plus de 10 000 toujours qu'il y a 10 000 abonnés donc eza grâce ya Nzambe na musala to sala to lemate pour na bino ba internet to bolinga biso merci na ba partenaire nyonso. Merci na Elodie et Fefe na Hamburg. Merci na Doris Kala la Dimani top modèle Motu Yambongo Vandu. Merci na Marlène Makeba maman na Alvin. Merci na Venanga Bikantsumbu. Merci une fois de plus Bikantsumbu na Suisse topé sur beauté.
Merci na Kanko Kankonde, mais c'est Big Tornade t'appartient quand fait. Et puis merci na Douve Mouen, la nouvelle collection. Par là, na Juit Tanabenga invité na Ngai. Tout mes collègues critiqués na vite fait à propos de Makamutu, les autres qui ont monde contre le coronavirus. Très cher internaute, restez branchés. Tout sur le na Biga, na Navi Nanga, combat Big côté na Namutu, tout sur la Zoro Mabiala. Voilà. Voilà. Tout soit na na benga, tout soit na ye, il évite na biso ya lelo. Donc très cher internaute, je ça la passe na Makamutu ou les autres qui biso na coronavirus. Bon. Bonjour, grand prêtre Zoro Mabiala. Ouais, bonjour l'international ingénieur. Bonne santé, papa. Santé kitoko makasi, mawakaka na bandeko oyo baza frappé na coronavirus, okola malolo Loris la Congolia, et paix à son âme na artiste na biso Orlis Mabele qui était décédé à cause de coronavirus. Merci, grand prêtre Zoro Mabiala Mokolo. Bon, le autre Yambio, to Paris appelle Suisse. Et puis, Suisse a décroché, il a mis téléphone, tous en on a téléphone, jusqu'à 20 minutes pour nous passer des informations. Il y a beaucoup de premièrement la Suisse. Et puis, ils ont la Suisse, c'était pour eux, monter le lot pendant na réseaux sociaux, na Facebook, le lot, donc, ils ont bien informé le lot, et surtout dans le côté coronavirus. Je me bien là, est-ce que c'est vrai, Loris la Congolaise, pour tout banda le corps ou bandi naïe, est-ce que c'est vrai, à souffrir de la maladie ou à bien la coronavirus, tout ça, la maladie, mon sous et tomber quand on a un moment coronavirus? C'est l'attestation de médecin pour attester maladie de Loris la Congolaise a dit na cancer et puis ekutami qui a kutaki na hôpital oyo bato bazalaki na corona donc attrapé en la kati ya hôpital donc na minute oyo tozoloba boye aza na coma yango bomoni de temps en temps nazokoma ke bocontinue multiplier pour prier pour naïe parce que une maladie est très dangereuse. Voilà, tu as toujours la confirmation pendant pour le Bandeko Belé, Congolais Belé baza na tembeke coronavirus et les africains tendent bazoloba. Mais yo tu confirmes que tu perds des artistes na biso na coronavirus, est-ce que c'est vrai? Oui, quand la patrouille oyo na yebi bakufi na ngo ezali papa Makoma, Orlus Mabele, na papa pasteur moko boye akosali kombo na ye alekaki mpe na page mwana na ye ye moko atindaki bilili donc trois congolais oyo nayebi baza ate nango epuis bakufi. Zoro Mabiala état que citoyen congolais, état que vieux puis au na mokili, au na kata mokilo pour si je me trompe pour l'équipe derrière 50 ans. Bato bazolo ba coronavirus c'est la fin du monde, bato mususu baolo ba ils ont encore maladie épidémie et pression ne cause année tini pour na bato bazolo ba que comme une fin du monde il y a un coronavirus. Non, ils ont fin du monde c'était na tango ya kala tozalaka na maladie moko boshikwa bino ba mite bokotamaka na lote azali ko benga ngo maladie ya mapa et pendant na ba Israël kuna ezalaki kaka punition nzambe apesaki mpona alobaki azali oyebaka kosala eloko moko ekoki koneutralize bino e frère Patrice aliyembaka alobaka mikolo ya suka tokomona motuka te voiture ekoleka te donc eza nango basine ya fin du monde bien sûr mais oyoyo ezali fabriqué donc ezali pirate donc ndenge balobaka bapirate bachinois lokola bango bapirataka tout yango moni bapirate bango moi-même je fais une émission je parlais de ça donc eza baoccidentaux bacréele bango maladie oyo mpona kodestabilize économie ya bachinois parce que bachinois bakomaki na pole position donc numéro 1
ebaka bazodefisa baris baaméricain baportugais bato nyonso mbongo bato baa na besoin mbongo alors balingaki bakitisa bango mais lokola nzambe azalaka juste asali confusion atindi retour expéditeur azongisi yango awa na Europe bango bakufi soki bakufi 100 mais na Europe bakufi 25 mpe donc bazokendela bango kaka molo ti bakokoma mpe bakoka koatendre mpe ntango mosusu 100 eza bango moto bacréele bango voilà réponse eza bongo mais réponse eza bongo Zoro Mabiala soki tobi tokota na mozindo beaucoup plus ya bachinois eza ndeti oyo eza awa te nga azwaki mwa chance kotala bavideo ya bachinois coronavirus na bango ebandeki kokweyisa bango na bare ebandeki kopikisa bango bacrise mais oyo ya biso awa na namoni français moko te to européen moko te ekweyisa ndenge bandeki kokweyisa bachinois est ce que eza la même chose alors yango na bisi original na pirate eza ndenge moko te donc bango batiendaki bango yango kuna eza ya bango ebaka bango baza korespire yango ebiso tozozwa bato oyo bazali contamine na yango donc azotransmettre yango na moyen ya respiration ou bien na moyen ya embrassement donc ezali indirect na bato oyo batieli bango mpenza ya toxique donc note likambo nayebisi yo soki bakokanga baya kokanga kaka naza lokola simoki mbango baka verité donc baoccidental moto akiti bango yango mpona badestabilize bango bazonga nsima comme ça bango baoccidentaux bakende liboso ndenge bazalaki kokonza mokili donc eza différent na oyo ya bango na oyo ya Europe oyo ozomona na Europe voilà réponse boni kasi kuna na mboka na yo Suisse kuna pe bakangi bino baactivité bien kuna bozosala na bino non neti nga nasalaka 5 jours sur 7 sikoyo nakomosala kaka 2 jours sur 7 donc ekomi 2 jours ofandi na ndako 2 jours après oye donc bazosala na équipe donc bapays oyo eza touché ezali Italie, premier, deuxième, les Suisse, et troisième, c'est la France. Allemagne, pays, nous sommes dans un cas exceptionnel. Et puis, ce moment, pour la toucher, pour la Suisse, pour nous avoir frontière en Italie, et puis, ils ont mis différemment. tokotelemaka na coronavirus oyo yango moto eza na actualité eza na impact na niveau ya liboma oyo embraye monde enseignet moment na mboka na Kinshasa na mboka na Congo tomonaki président ya république apesi bango kuna 30 jours mais Zoro Mabiala tozomona kutu message ya frère Pende Kono Fali pupa asali annonce na batu oyo mosusu bako respecter message ya président ya république te na compte ke na kini yo ebi idéologie soko bimito ko dameti mais président beti bango 30 jours na ebité bana mai o basala auto du jour ba vivre ndenge nini ba palais o ezala question papa bimité ba ko liete ba ko vivre ndenge nini donc président calcula ki yango te beti mbala moko indusa 30 jours muta bimate ndoko ona ko ba daye na mia o ba daye na corona alors mikene mangana ko ba ko ngala za congolais d'origine ya makila na botama na mboka wana malgré que âge kelinga mingi na poto mais mentalité ya mboka na ngana akosana kangote congolais ndenge ozomona ye wana aza motu moko compliqué okompakanda ye te naloba mo yango na portugais mpo bato susu bayebi likambo wana ruska ntango eyaka ntango ruska eyaka epaka ti tobengaka ngo na lingala epaka basaka biloko ya kolia epai wana soki eyindi ke balobi ouvre-feu ndenge balobaka na Congo batiaka biloko ya kolia epai babombamaka mais lelo oyo bazwili bango plaisir mpona intérêt na bango mais bakoki kokarese bango te bapays lokola bafrance baza na bahôpitaux ya sophistiqué ya ndenge na ndenge bandimi bato batikala na ndako nga amonaki place Macron azwi biloko ya kolia te apesa bato basuisse yango namoni epai ya mbaki te donc bapekisi bango te ke bobima te bobima mais avec ordre
que ordre. Tous à 85 millions d'habitants. À Koïde, Bangondini, Yazaka, une année à Pamba, à Outikosa. Mais pour que les nègres toquent na Bawana, faut qu'on bimaka 7 jours sur 7. Et Balobi na yo sikoyo qui est pour bima 3 ou 4 jours. Au contraire, on va coller au yaye. On va coller, pardon, on va coller l'obina après-demain. Après, on va faire un acte pour nous jouer. Par le fait que pour bima mater définitivement, et ça guerre. Mais on va prévoir quand on va tout pour ça, la groupe bien. Alors, quand la Congolaise, on comprend, l'occasion de nous la drame. Et ça, on a deux présidents pendant les Congo et Congo, le président Libaléon, le Sikamo côté dans le pays, qui nous va comprendre que n'a pas polonais ou il y a pas combattant, qui si quoi va comprendre à Mokakati. Et nous sommes à 62 ans, bientôt 63 ans. Moi, on a président nous sommes à Congo. Donc, tout le monde a dit que ma campagne, comme moi, t'es mieux que des mains. Et ça y est, à imiter quand t'as pas européen. Surtout pour moi, il faut pour ceux qui battent le bureau à Koudia, pour la distribution, comme ça, je peux tout ça, papa du sango. Donc, il nous appelle, dans la bateau, on va plus se monter au Koudia, puis on peut faire ça. Mais Marco Koto, sur lui qui va foutre à courant, va foutre à Maïté, et puis il va parler. Il y a un grand boule, à relancer un message, on a lancé qui est un grand boule. Il fera le wapé, il va pas le pont, moi, au foot, c'est bon, on va côté, il va tout foutre la disons, et puis. Courant na siye na snele lo moko snele futi watu maite na courant te koza courant peut-être courant peut na kini za ratini bana kina te ba fido musu babi courant to revendre na panne nini courant exact to ta na nini na panne et puis ça les réduction ba facture te ça là ki batu et comme ça là batu moins facile ki a futi panne te a futi maite mbongo wana a futa panne a chini mo provision ba ça li bongo mbongo ba panne muto mutabeti kalki et puis miki lo comparons na kini te père atayo. Se comparer dengan mon ami qui était lui qui est au seulement que patuana ce qui baza maïle base la tout comme de 30 tant on va bailler on va senga bango bala par lui que non contractionnant qui n'a ralenti tout ça là pour foutaté bailler on ça bango poité bailler on a zappé congolais après il peut gagner be kwana ce qui est pour les alliés qui sont là pour l'État sur l'État azali qui n'a pas la guité na kufutate nous sommes que nous avons parlé de tout ça qui nous avons s'attendre que na wana et bah oui ça c'est un problème moi mais ça problème était et ça pour na pas intérêt na bako ngawe c'est que c'est un mingi de bakangi ba église nenge pe ba petit sikole la bibembe ne ba adora ka bibembe lokola ba or yangwana mibeko oya bibembe na ba église normalement pour nanga etikala kaka pongo pour du bon pour du bon o ba wana eza mbigene maidio kenaka lisasa ngai koza na pale na kingi yo to developa na yo tala kaka vraiment ba église wana ndenge komisa bato ba pauvre mutu azana pauvre ya pauvre nazo cascade migene ma na vous la poste na ngai ba numenga je crois que na vous ambassadeur yo ndeka otikala nde otikala ka mutaka na TV bongo tu crois qu'il va comme ambassadeur c'est un problème était Zakari asala ba bêtise mbalaboni akoma li député et Zakara tika mutaka la ki Zakara sa makambo yo sala TV tout ça assuré hein yo lo ba bêtise na ba vidéo na yo o déconner ba bêtise o sala ba photo o sala ba vidéo na ba wc tout ça ve on a comment ve o la sabiso mingi maeli no to la sabiso mingi buzu ba na on zo bien non on a besoin ka face be yanga dios mais na la face ananga ona botina ana bana na ba koko na sa muto za ba numéro na sala. Mais après, pour qu'on dise matin, on a la cravate, on a comme quitter la voiture, la Mercedes, la portière, la cima, le collision, il y a un tapis rouge. Et c'est dans la canadienne. Ah ouais. Ah ouais. Il y a tout le monde dans la vidéo, dans d'autres chats fatigués, mais top poids.
prendre intérêt à poste. Non, mais eza idéologie oyo nga na poni na mokili ezalaka biloko mibale tozalaka na niari tozalaka na bongo nga sikoyo na poni na nga kote moko eza te bo omoni sikoyo yuma oyo ya fayulu nga na poni na nga faci beto alo eza shwa na bango nga mpe eza shwa na nga. Voilà, topesi yo bonne chance tozela retour à bien côté na Jérôme Biela. Mais pourquoi quand autant il comme Zachary baba aza lelo aza exemplaire na presse na biso et puis abundi trop a chembanga trop et puis c'est ba o EPC voilà ye ngo tient na liste bata buzo ba après ça qui beaucoup conduire comment Zachary aza premier pourri. Non en tout cas t'as non pardon. Non, et la démocratie bien to permettre to lo ba nyonso wana o ngolo ba kombo Zachary na chaîne na biso to bien sûr na naître bien sûr mais na yamba kio du coup pour na coronavirus et puis retour au concert na poto Jérôme bien l'impression que za netini pour na yo fada beti concert c'est bon combat si ou comment posa parmi bateau peut pas soutenir un combat quelque part. Aucune question parce que oh mais ça t'es combat fallait après concert à Bexi combat s'il ou bien combat ça continue et tant que moi la poto combat tabawana nyoso soit caméra na yo filmer bango bazana ba bracelet na lokolo bazawa na bakokoma epai trouble ezate batie bango ba bracelet combat esili to esila kala fatia za mona poto jero bozomona ezo leka wana fatia za mona poto ezo travailler na bato poto lokola babiso boy biso bengaka biso bakola boya faci na ba César Ngadi wana bozomona ngana master César Ngadi bambati tu ya César Ngadi ngamutu na bozango po bomona aga ba veste na ye e bambati bomona kawote ba master nanga Nabi, pour la précision, ba combattant nini au kotanga biso ba combo bazana ba bracelet. Ba nyoso 173 oyo bakende ki wana. Ba nyoso ko bazo ibele na kotanga bango ba combo te. Ba ya kozwa libanga pamba na émission na. Bango bazana ba bracelet. Oyo bakangaki baliberaki. Donc bakoko yate. Kaka mille maboka concert afandi bandila ngo pona coronavirus. Soki ebetaki olingaki omona ozomona lobi na kokende te mpona concert ya nani ya héritier na Turquie mais ya le 29 na kozala non concert héritier tous les deux mpona koinformer ozoma bien là eza annulé tous les deux concerts eza annulé te je m'excuse eza reporté mpona badate mosusu oyo koyambala nsima donc concert annulé héritier ya le 22 na ya le 29 na Turquie eza reporté donc désolé na soko moninga na komi soi-disant eza annulé mais porte-parole ya la team wata nango na confirme nango te héritier ye moko atiaka na page na ye Facebook neke conseil eza reporté alors pendant que naosala émission na yo epuis ntango nazalaki kozela na yo nazalaki connecté te lo nakozoyebisa équipe na ngai ndenge toza ko nazokomela bango bameka kotia yango c'est bon. Mais les news des stars Jérôme bien là to beta indo ça pour la page na yo les news des stars mais les lots ba comment réclamer trop les page comment na mbri Marie-Laure moi comment commander yo Marie-Laure moi tout on dirait pas c'est quoi na mbri hein non bilo boza ba trop égoïste au moins quand on a kendaka ko ma Congo mikili ezali kaka pour la dictature ya boy résister pour gérer. Faut que la bateau a espace à respirer. On a pas de na Congo Miki. On a respirer, Marie a respirer. Na Kenya, Canada, na Kota, Kobandana, na ba technicien, na Omi, Amona, à partir à Bagassi, tina yego joa tête d'affiche Marie-Laure a linga kiaza la denga zawana pour azala bien. Si on a suivi la mina réunie, na ko ko fait Marie-Laure te. Na tikila ibete nga babenga kanga boss naza boss et puis naza kinois donc na kozala esprit lokola bayumu bazali kokamba Congo mikili te donc bayo bakoki kokonzanga te parce que
tout ça ndenge Fachi alobaka partenaire donc aza collaboratrice na ngai toza bapartenaire donc il faut respirer ndenge ya lingeli aza c'est la démocratie ndenge ezotambola akokoma ndenge asikola ani non bon ngai eza ngai atuni yo question d'après bato bakommentara makambo na ondi natalaka na page no ya de news lista après bango d'après bango nde bango bakommente ke Marie Laure page ekoma ya ye page Zoro Mabiala boye Marie Laure akoma kosala tout et puis tout essence wana nga azalaka na 1%, Marie Laure aza na 99%. Parce que nga aza patron, nga aza makambo nasalaka, nga azosala makambo bachantier na nga nazosala chauffeur na nga na nani na poto et nazosala barecherche ya basi ya biere oyo nazokotisa donc emako kozala 100% te nasala deja mort esimba efanda eniata bapage ya mike donc totikala na pole position pour ton information oza na adversaire te banyonso wana omonaka wana bakomalanda ngombe. Non mais yo oyebisa biso te ke les pages à les news de ça et les qui à la maman n'impact yo mototangi ye mais nga naza déjà nayebisa yo branché na ndako ya kongomani nyonso na kotaka sans permission bango moko kaka soki aza danger otangela nga nombre d'abonné totangaka misapi ti bato bakata bango misapi koyoka bio bakatanga mosapi to misapi akotikala na 10 te akotikala na 9 to 8 sikoyo tanga banombre d'abonné otangi mpe na nga mbwana. mais il faut comprendre normalement bapirataka la bouche autorisée nde asali la mama yango ya mosusu okoleki na babonné mais ye mpe azobeta les seules pages oyo déranger motunu ezalaka yango wana ya la mama azobeta na actualité abetako r mona bacommentaire na bajeme wana misu monaka eza sur la vérité non nga bref nayebaka ye te mais toyebi kaka la mama nganga yeyo naokata bapetite baotindela nga bamitakala na bango naosala succès ekotindani gouvernement naosala pesi mpona minute oyo naozela poste mais question na biso eza yango wana te question biso ezaka oza mpe quand même reconnaissant na page la mama aza na participe r moko boye abetaka bacommentaire plus que les news de ça r moko azalaka na bageme plus que na bapartage plus que les news de ça eza normal okondima mpe non bango basombaka nga nasombaka te nga soko omoni wana omoni yango ya original mpona baleka basombaka bayebisi yo bidenie match na yo wana naofungola yo babengi yo mpenza bayebisi yo ke kota nga tala na bafotete ebele akweyaka mpe na batete wana esalelanga boye wana eza ya kosomba moi ce que je te dis nga lelo moko nasalaka mpo okomona 2 semaines nakoti na nga na page te les pages ezotourne bien babone bazoya de jour au jour surtout na makambo ya Eliane j'ai recruté beaucoup et puis na système oyo tokoma kosala na makelo ya balive wana donc nayebisi yo migenema à chaque direct oyo esalamaka na les bus de salle congolaise on a des abonnés. Siko, mais yo ozalaka na bonne relation na la mama et puis beaucoup na baguerre ezalaka mpona nini onda obenge mwasi na o onda obenge mwasi na o mwasi na nga la mama mwasi na nga la bouche mais tu tout omona beaucoup na baguerre non mais eza mpona ignorance quoi petaka mpo lisolo ke blocage oyo basalaka ye ke nga na participaka non nga nazalaki te nazalaki na masolo wana te eza kaka ke motema mabe omoni évolution ya motu nyonso andimaka yango te ndenge le nyonso evolua boye bato ebele basepelaka te na oyo abimba makolo lokola nzoko wana nani asepela te wana nani oyo kofi autaki komela makila na fitiri donc mais otanga bakombo bato nyonso otanga bakombo otangi bakombo bato nyonso na bakombo nango kombo motu moko komobangisa non ata motu moko te nakotanga motu moko te donc na motu alataka bayuji akambela wana donc bango nyonso ayebisi yo
Précision, exacte. Autant y a combat batuto chrétien, autant y a combat na bango nyonso. On a vu que banga te pour aux les scènes montu. On a page polémique, abimisa face n'est que page nanga et puis qui t'a Kinshasa. Kinshasa na mboka ba tricage, mboka ba greco, ba ko lamba ope mu réjouir bombi mais yo le scène montu au signara fachi au kitipi Kinshasa. Au signara pena musicien au kitipi Kinshasa. Mais lolo autant que biso montu la tara ba yoji ya gambela autant y kombonete. Autant que biso makole vimba ko fe mele makila na autant y kombonete. Du coup ozo banga bango. Officiel on a yebi alors je sais nga kona kipe ba sans compter ba ko 11 koko oyo bazali na ba ko avant fin de l'année. Bon, comment chuter vers la fin, ça est déjà 25 minutes. Na ko cité lo ba combo pour to kabona beauté na bato bana biso pour na respect pe ya ba internet ba pesi biso opportunité ya otanda biso to kabona beauté na ko kapelo ba combo ya bato ozotanga ndeti moto la taka yoji gambela na moto makole vimba kofi oto mela makina na kota ngelo ba combo si c'est vrai et puis le biso si c'est lui c'est lui. Moto kofi oto mela makila soi-disant eza Karim Mokonzi. Oui. Est-ce que vous avez la preuve que Kofi Mele Makila? Alors, il y a une actualité. Voilà. Batwala Bayoji basé belé. Moto on a ebi oh sinon ma kanistanga wana zolo bana na Didier Nzungu. Oui. Mais il y a Didier Nzungu aux Arabines. Oui, qui a parlé de Congolais, vous avez un grand. Il y a une full page, non? Il y a une vidéo, il y a une caméra, créé que. Mais il y a une avant d'avoir la poto, comment on l'a eu dire Gambila? Oui, il y a ceux qui ont vraiment que la voix sa papa ou mana pour faire banzembo. Azo le même banzembo na ayemba. Il y a sanga nzembo moko ya wazee kwa huko yoye. Ah, na yebi nzembo ne? Na yembelo? Nzembo. Ah. Alex Fumuti Omona Naïe banti lo waze quoi? Ozo begeye ebe takaba na voiture yo solo ka na la fête nzembo na beti. Non mais waze quoi franchement dans une partie en Angola abeta en Angola. Abeta en Angola. Peut-être bon na matete kaka mais na yebite ceux qui peut ba chéri ba kenda. On va soit prendre waze quoi? Vous avez la problème dans Wazé. Pourquoi ceux qui ont la vérité dans un problème là? C'est ça la vérité. Si moi qui parle de la vérité, c'est qu'il y a contre moi. C'est ça la vérité. Ma comment je veux la vérité. Merci Zoro Mabiela. Non. Félix, basé. Non, mais notre la émission a dit que la mine était fait un orchestre poto. Mais avec des zéniths, bon, rien à voir pour avec avec ça. Alors ici, pour Miguenyema, suivez tous la page Solo la vérité. On est ensemble. Mbote Batata, ba maman, mes frères et sœurs, Bana, Mbote. Comme vous le savez, le confinement a commencé partout dans le monde, notamment en RDC. Alors pour nous qui sommes natifs de Kinshasa, c'est très compliqué, je sais que c'est très compliqué. Car tout le monde n'a pas forcément le moyen de faire ses courses ou de mettre ses provisions comme on dit chez nous. Alors pendant ma période de confinement, j'ai une idée. Mais celle, je ne pourrai jamais la réaliser. Donc, je lance un message fort à toutes les personnes de bonne volonté qui ont un peu d'argent, à toutes les fondations, à tous mes amis. Agissons ensemble, s'il vous plaît. Donc, j'ai envie d'aider toutes les personnes qui n'ont pas de moyens.
C'est bien de dire aux gens de rester à la maison, mais vous savez qu'à Kinshasa, ou partout d'ailleurs au Congo, ou en Afrique même, les gens n'ont pas forcément des moyens de faire des courses. Donc, il faut à un moment donné qu'on essaye d'être ensemble et tout aider Batouana. Comme vous savez, maman, papa, mingi babimaka, pour bazonga ranandaku, pour balier sabana. Du jour au jour, ça dit babimi, alzuni na bimi na tongo na poko babimi, alutimo quelque chose pour nabandeko balia. Donc moi, je lance un message fort. Nabandeko nyo surtout ba footballeur, ba artiste, ba mécène, ba tambongo ndeto ba bato to bois kaka ba nyo surtout ba moyen, ba to ba fondation, ba to ba na volonté ya ko aider. Je sais que c'est très compliqué. C'est très compliqué de réaliser une telle idée, mais je pense qu'avec la volonté, tu vois qu'on réalise en gros. Déjà, si on prend Kinshasa, une ville de à peu près de 15 millions d'habitants, c'est très compliqué. Alors, mon idée, je précise bien, c'est une idée ouverte. C'est-à-dire, tout le monde, dans la moi idée, il y a qu'au Bakissa. Sur le plan logistique, même le plan, il y a qu'au agir, comment faire. Boya na baïdé na binoto sangisango plutôt meka koyede. Confinement est bandit. Et je sais que quand je regarde quelques vidéos na Kinshasa, batbazo respecté, parce qu'en fait, batbazo bimako luka, ndeni baolé sa bande qu'on a bana na bango. S'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, bato bana ba moyen, to meka koyede. C'est-à-dire, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, moi, en tant qu'artiste, Fally Ipupa, na ochaba moyen nanga, et puis fondation ochaba moyen nanga bango, na, ba camarade nanga tout, on va agir. Alors, je compte sur vous. Vraiment, tous en avoir volonté, tout me kakoyede bande konabiso, tout me kakoyede bande konabiso. Alors, ezaka aide moro financière, même matériel, même ba idée, tous en a besoin nango. On va mettre un numéro pour na bande ko nyoso to on a besoin ko aider, to me ko luka façon ni to me ko agir rapidement pour na bande konabiso baza vraiment dans le besoin. Onde to ba chaka provision nanda koute. To me ko luka comment on peut faire, ne serait-ce qu'un petit sac à il y a l'osso, il y a foufou pour na batu. Va respecter Kouvana Bandaku, mais Bakoufa Nanzalate. S'il vous plaît, je compte sur vous. C'était votre frère, ami et artiste Fally Ipupa. Merci beaucoup. Ciao.